Bana Kinshasa ya Brazzaville, ngai servante Nabino Carmita Fatouma, nagina Sabino ke Kalate cette fois-ci besoin mon abso awa na King Mag. Le roi ya ba magazine nyo surtout ya Kinshasa. Hein? Oui, la style ya ba roi. Systématique mbutu Yokoka et na King Mag bozozwa bokondi domination et victoire. Information générale, actualité, il y a politique, économie, actualité sportive, actualité culturelle, nyonso awa na King Mag. Pour na kosala bino toujours musala obo ebande na lobaka ngana bino eza libala. Vous informer, c'est notre devoir. Informé bino balandi à Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, Pekuna en Europe. Merci pour l'attention. Vous pouvez magazine à bino King Mag, le roi des magazines. Ezali wana pour nous informer bino avec ba journaliste ou bazali professionnel pour na musala oyo ya information mbote na bino kasi avant to fungola basango na biso sengeli boy ba que ndenge kaka le gouverneur de la ville André Kimbuta telemelaki ba marche pacifique ozaki prévu pour na lelo le 28 na le 30 et pas bande quoi MPP opposition kasi climat journée le 28 lelo et ça qui calme to monique bande ko ya majorité présidentielle bato si basali marche te kasi tozali kozela na ngambu ya opposition o bazali koteni coûte que coûte ba ko marcher attaque le gouverneur de la ville a interdit pour la journée il y a le 30 novembre botika to fungola ba sangola biso mukona lelo sengeli boy ba que érosion moko munene ezali ko menacer mapangu pe bandako batobele ke ikuna na quartier Lubudi na commune ya Ngaliema bolanda elema oyo na commentaire ya Medar Elonge. Érosion oyo bozali komona ezali ya sikate ezali érosion depuis deuxième république awa tozali na quartier Lubudi na commune ya Ngaliema ebuka bandaku ebele ba famille ebele batikala sans place fixe likolo ya érosion oyo alors que na deuxième république selon mes informations tozui sur place bayebisaka bango epa ba konzi balungwa esika oyo mais population aboya enkipa atikala kaka na esika oyo yango conséquence érosion oyo ekomi ko déranger bango makasi bango basepelaka bavanda kaka na esika oyo kasi lelo oyo bakomi kolela boyoka bango ndenge basengi epa ya bakonzi bakunze sika siko bazungisa nzira izala ndenge ezalaki quartier ibonga kwa bino luzana place wana bino luzana pouvoir mbuka ibonga biso kifwanda Papa ministre ya ITP population ya commune ya Ngaliema na quartier Lubudi batuni otika bango na triste sort na bango moko to obosa na bango bazali ko souffrir makasi yango basengi okota pe otayela bango problème oyo po bavanda pe na kimia et surtout que tozali na saison de pluie mbule ezali ko kita mikolo yo bazali kolala lisu moko libanda lisu moko na kati ya ndaku ezali ko sala pasi makasi pesa passage Totika kaka na quartier Lubudi wapi population ya kwa wana bamela kaka ma libanga ti lelo régie des eaux atikala jamais côté la bango mai sali soni makasi na kati ya capitale bolanda elema oyo ya Medar Elonge na Fabrice Mawete. Pasi ya mai o ezali awa na quartier Lubudi na commune ya Ngaliema toyebite tobenga yango désert toto lukela yango kombo po depuis quartier Lubudi oyo esalema na commune ya Ngaliema
Regideso etikala kokita awa te pona kotia la population mbai. Kasi libanga oyo yango nde esungaka population ya quartier oyo bamelaka mai ya kitoko, balambelaka, basukolaka nzoto pe bilamba na misala misusu nyonso. Mais soki mvula ebeti awa, souffrance elekaka te désert po libanga oyo ekundamaka nango na se ya mabele, place ya kozwa mai ikeleve. Tuza kubenga mbala baya kutaila bisu musala oyo bayaka na bango te, baya kutaila bisu musala oyo babongisela bisu yango ata na sima bayaka na bango te. Maya kosokoleza te, maya komeleza te. Papa libulu mbule beta ya bimisa libanga ya tchola kamai papa yoko bongisa yango tozwaka mama ya kosoloka mama ya komela na bana ba konta Regideso elongo na ministre ya énergie ingala ifoto oyo ezali devoir esengali boluka moyen boluka projet moko ya bien pona ko servir population ya quartier Lubudi na commune ya Ngaliema na eau potable pour souffrance oyo esila. Po eza normal te na katikati ya capital na plein 21e siècle oyo population bamelaka nanu ma ya mabanga bien te Tio ya faux septique ya hotel moko kuna na commune ya Kalamu ezali na avenue Jabir P de Ruma et BBC avenue Mobimba ezali kotoboka solo eleki population bazali mal à l'aise bolandele mo ezali ya Roline Nawez na commentaire ya Jimmy Makola. Adage moko eloba après la pluie vient les beaux temps kasi na ville province ya Kinshasa. Après la pluie vient la désolation awa tozali na quartier Matonge 3 na baveni Jabir pe de Ruma. Salite oyo bozali komona euti na hotel oyo ezalaka awa. Tiyo na bango ya faux septique nzoka epasuka nango deja babiloko nyonso yango oyo libanda e BBC direction makasi. Population azali ko vivre na salite exposé na maladie ya ndenge na ndenge. Kutu canal oyo bozali komona basala yango po direct na kanivo po soki mvula ebeti biloko nyonso ya salite batinda yango mbala moko na kanivo oyo pasi pe mawa eloko ya kokamwa kote oyo typhoïde malaria jamais koki korate yo. Tokosenga kaka na papa bourgmestre ya commune ya Kalamu service ya salubrité pe ya hygiène ya commune batala nanu situation ya boye bazali komona to bazali komona te to musala pe bazali koyeba te po mutu moko abebisi avenue azali lisusu kopesa maladie na population po en tout cas en plein 21e siècle na ville province ya Kinshasa et a malamu te pesa passage. Ti lelo ba défense ezali kaka ko continuer kuna na commune ya Kalamu na université IPGA. Dia merci Mundele Fabrice Mawete bazalaki wana na commentaire ya Medar Elonge. Dans cette jury, l'éternel Dieu ezali mbala ya liboso ba congolais surtout ba kinois ba vivre défense ya ba étudiant ya gastronomie ya institut professionnel de gastronomie d'Afrique. Boba que défense oyo ebandaki mokolo ya samedi oeleki epai wapi na kati ya foyer social na Matonge na commune ya Kalamu 5 étudiants mobimba ba defendaki kitoko sur théorie pe pratique. Kasi na cadre pratique balambaki makusa ya ndenge na ndenge ba plat ya mystique sur cuisine européenne, cuisine chinoise, cuisine indienne, congolaise kutu komeka te po ezalaki somo. Nyonso elekaki kitoko liboso ya ba autorité académique pe liboso ya invité d'honneur na bango Mama Chabani. Les événements, il y a défense, c'est l'ouverture, il y a défense, et on a cérémonie de défense, bandit les deux samedi, tout au normalement, notre formation, ça prend une année et demie, c'est-à-dire 15 mois. 12 mois de formation et puis 3 mois de stage dans des différentes entreprises hôtelières, c'est-à-dire des restaurants, des hôtels,
voire même des hôpitaux, parce que là vous venez de voir même comment est-ce qu'une étudiante elle a défendu sur les herbes aromatiques. Qu'est-ce que les herbes aromatiques nous donnent sur le plan diététique ou thérapeutique. Pour être un gastronome ou un professionnel, ça demande une certaine longue apprentissage, donc il faudra apprendre. C'est pour cela les Congolais ou les Quinois viennent à l'IPGA apprendre la cuisine, et le but c'est pour aussi enlever tout ce qui est comme le taux de chômage qui règne dans notre pays. Bana Kinshasa, bana basi, ba jeune garçon bino batu bozangi eloko kosala, en tout cas Institut professionnel de gastronomie d'Afrique. Il faut que bino ba porte, boya ko s'inscrire belé, bozwa formation pour lobby, o comme autonome, yomoko o vivre na liberté. Ah. Dimanche leki église la lumière du Christ basalaki culte makasi nzambe azalaki présent et les mango ezali ya Mardoché Kasiama na commentaire ya Jimmy Makola. Putulu ekitaki mabele mataki mokolo ya lobi na église la lumière du Christ oyo ekumba maka epaya prophète elokwa akambo pona édification oyo asalaki avec impact na idéologie na bana na nzambe mokolo ya lobi dimanche 26 novembre 2017. Prière ya kafu kaka ndenge bozali komona prophète elokwa akambo atiaki bana na nzambe sur 3 points: amour, unité, pe développement. Nde yango prophète elokwa atelaki bana na nzambe alobi photo zala ini tolingana pe tosala makasi mosala po to développer. Mais yo nimeli tellement dans la même position. Mon takou pour la kisaya mabe le cap plus de 100 fois. Ce qu'on a connu mato changer connu. Parce que yo approché un ennemi. Mon to ya a repéré yo za côté là à cause l'effort et à cause ça va discuter nous sur quoi problème. Nasuka na yango prophète elokwa akambo apambolaki bana na nzambe nyonso oyo bayaki wana ba oyo bazalaki na maladi bazalaki guéri, ba oyo bayaki na ba problème etikalaki wana, ba oyo bazalaki na ba biloko nyonso ya ndenge na ndenge solution emonanaki kaka wana. Pe na sima ya nyonso pe apesaki bango mai bamela po bazwa kimia na bomoi na bango nyonso. Esengo ezalaki na mitema ya bana na nzambe oyo barepondaki présent na manifestation oyo na culte d'adoration oyo ekumamaki epai ya prophète akambo na église la lumière du Christ. Pesa mono passage. Fabrice Mawete na Medare Elonge bazalaki kuna na commune ya Ngalema wapi basaleli bino ete mabeo école Ngwizani ezali na yango na quartier Lubudi. Commentaire. Ngwizani oyo ezali seule école ya monene pe conventionné na quartier Lubudi à la commune ya Ngalema banda bane ebele. École oyo ebimisa ba autorité ebele o bazali pe kokumbe la République démocratique du Congo lelo. Mais botu na nini? Eta école Ngwizani oyo ezali mabe. Bokondima te que ezali école ya l'État. Salité epai. Construction kutu binomoko botala clôture bukana na basal pavement zimwaka baba misusu ebeba bureau kutu ya école oyo sala batu ya minene ya ndenge na ndenge binomoko botala neti kaka ndaku ya nganga bakiti ya mabaya mesa ya mabaya installation hygiénique ya école mabe coup direct salité ya lisekité ndio tozotanga sabana dans les enseignants qualifiés, mais les conditions de dans awa sont favorables. Le mot comme mon école n'engezali, comme d'abord bureau, nous devons travailler vraiment à table bureau et à Mbuka et à Gaboïté. Nous devons travailler mes conditions de bien to senga de façon que la vulnérabilité école ba kundrazo dans des biso, donc bazo dans des bisoté. Oyo ezali soni pour l'État congolais que na kati ya capitale ya République démocratique du Congo boye école ya l'État ezali abandonné yango
tosengi na ministre ya EPSP monsieur Gaston Musemena boluka projet moko ya bien po bo réhabiliter ba école ya boye po esala bien po boye kaka bosi sango. Voyager mwana Congo na facilité kende mbangu na ONG SRI et pas ya président Simon Ikamba balobi le tout puissant Mardoché Kassiama Médard Elongue reportage. Simon Ikamba le tout puissant SRI Bandalelo bane ya Congo bomitungisa lisusu te pona o etali ba voyage na binodi ata olingi voyager pona ba études soins de santé visite familiale tourisme to makambo misusu na bamboka lokola Chine États-Unis d'Amérique Dubaï Canada Schengen mobimba. En tout cas, vous contactez Nabino Kaka ONG SRI Aspel, unique agence de voyage et assure paye à sécurité pour na voyage Nabino na Congo Mobimba. Pour la chaîne yo ndenge bazui ba visa na bango grâce ya ONG Service Réussite International ya président Ikamba Simon. Yemoko pe accompagné bango nzela tina aéroport ya Njeli bazui pe pona bango kasi na chaque destination boyeba que famille d'accueil ezali kozela bango kitoko mwana ya Congo yebela ba agence de voyage ezali ebele mais ya sûr paye sécurité na Congo Mobimba ezali kaka ONG Service Réussite International. Adresse Bokozo biso na avenue Pascal Taboulay, ex-Tombalbaï numéro 83, na quartier Golf na commune ya Gombe. Na kati ya studio Ndiaye na RTNC2 en face ya INRB. Yami Balé, avenue Colonel Ebeya numéro 24 na commune ya Gombe. Référence quartier général Yarmé du Salut. Pona bana etangu, bozwa SRI na boulevard Lumumba numéro 25, quartier Saint-Fil na commune ya Masina. Référence immeuble Tyrannus na arrêt Apocalypse. Et bongo pona bino bana ya Kalamu Kasavu Bungiringoto pe Bandalungwa tobosani binote na avenue Poso. Référence imprimerie de la cité Oza Mobimba na SRI Y'a la facilité. Et comme aussi batu turo yo maître Franck Ratakate alambi fufu nambabola wa ezanga makala pe na maya malili et comme aussi makasi Dieu merci Mundele a signé reportage. Babengaka ye maître Franck Isekia eratakate po nyonso asalaka esimbaka kaka sima kobimisa mbongo mikoleleki na nzoto ebembe oyo ekamwisaki population ebele. Maître Franck Isekia eratakate asepelaki lisusu kosala spectacle mususu pona kondimisa bato baboyaki kondima ke mbongo wana ezalaki penza ya solo. Kasi mbala oyo tozalaki awa na Kanluka na commune ya Ngaliema botala ndenge nini population ya Kwango bayaki ebele. Turo yo maître Franck Isekia azalaki ye moko te, azalaki accompagné na baninga na ye moko parmi bango maître Bic Rouge oyo pa yeba na kala baye bazwi esika ya kofanda silence mutu azobouge te mutu azolobeloko te moko na bango abandi komi kata kaka ndenge boza komona batu bazoganga. Après maître Franck Isekia moto na kimia abendi mbabola botala eza na makala te na moto pe te azwi nzungu atie likolo azwi eau pure mais ya malili atie na nzungu. Maître Franck abimisa chasse ya fufu apandi yango atie na kati ya nzungu abandi ko balola moto eza te mai ya malili mais bino moko botala ndenge ni fufu eza ko kangama na nzungu. Jeune fille okutu azopota na pona ko balola fufu oyo ekamwisi population pembeni awa soki otelemi moto ezali kobima kaka bato baza sur place nde bayebi mais population na ye moko maître Franck balobaki boye te pona mwana oyo Isekia aza grand prêtre oyo toloba ya solo asungi bato ebele me mokili kaka tembe
soki oza na tembe oye omoni ti bapesa biso confiance babanga biso te toza bato lokola bango tokosunga bango na maladi baza na yango ebele mpe totretaka bamaladi ebele bapese bamaladi ebele nakotanga te tosala publicité te me tosala bamaladi ebele totretaka bapromotion makambo tu tosalaka kongola muta tembe première fois mbongo ebimi bamoni so faut démontrer bango sous eloko mususu ba comprendre que makambo minene eza na kati ya soki boye deuxième tour bomona sous numéro mususu o ya ko prouver congolais pour o convaincre ebele baleka na écran ba na niveau na bisoté mais lelo biso moto tche mutu na makambo yango balanda biso o bakozela na ngezaka ke mutu azana ba problème abenganga na numéro wana nde akozwa solution pone to abo mutu nyonso akana ba problème mais azwaka tante akokutana msuna mutu wa koki komemaye na direction ba numéro ya wana besoin nga contacter nga ou a contacter bino botuti siena ngai pona bino bato oyo babandaki koboya pe kondima te oyo ezali ko servir bino exemple ke maître Franck Isekia azana banguya na ye donc soki olingi kokuta na ye kaka ndenga lobi obenge na numéro tope ozana ba problème oyo ezanga solution yo contacter kaka maître Franck Isekia mbala moko solution na yo mobimba esali bien 6 arbitres africains bazali retenus pour le mondial Lorissu 2018 oyo kasi kokamwa na kati na bango ata congolais moko azali te Jimmy Makola asaleli bino elema. Fédération internationale de football association FIFA a publié une liste 36 arbitres retenus pour la Coupe du Monde Russie 2018 avec impact na idéologie. Oyo esengeli basala stage de préparation du 25 au 29 novembre 2017 na Abu Dhabi na ba Émirats Arabes. Na liste oyo esengeli koyeba ke 6 arbitres africains nde bazali reteni ba kombo na bango pe bamboka na bango yangoyo. Mehdi Abid Sharef Algérie, Malang Diedou Sénégal, Bakari Gassama Gambie, Ked Grisha Égypte, Janis Kazwe Zambie, Pe Bamlak Tesana ya mboka Éthiopie. Kasi sengeli koyeba ke ata arbitre moko te ya République démocratique du Congo mboka na biso azali reteni na si arbitre oyo bakokende kosala stage na mboka Abu Dhabi po na Coupe du Monde Russie 2018 toyebi te. Niveau ezali très bas to niveau ya corruption ezali makasi na arbitrage na biso. Tope nini tozali koyeba te fédération congolaise koto ya arbitre soki sérieux ezali te po chaque année ba retenaka ba africain mais ata arbitre congolais moko asalaka te. Kasi liste yango pe répartition nango mondial ezali boyi 10 arbitres européens, 6 arbitres Amérique du Sud, 6 arbitres Amérique du Nord, 2 ya Océanie, 6 ya Asie, pe 6 africains. Oyo augmentation esalami po na 2014 na mboka Brésil. Tozalaki na 5 représentations, kasi cette fois-ci, et Matimo Moko. Donc, football africain pe arbitrage nango, ezali komata ba pays mususu kasi na mboka na biso. Ezana no mobulu. King Magoyo, le roi des magazines. Turo ba elbino na format sika na rubrique na bango ya mbutu. Babi nyonso kaka po na ko informer bino. Pe koleksa bino ba droit na ba devoir na bino balbi turo yo tokaye kuna na commune ya Selemba web mwa mbali oyo ayebi ba kombo nyonso ya ba veni na bango oyo kutoye bakate tolanda ndo Banyanga Zongo Mabeka Vambani Kiselele Kindinga Lungweni, Tuisana, Souvenir, Masengi, Ravalisson, Ngeba, Mabwana, Luyeye, Panzu, Ngufu, Tatamena, Kimpese, Manifeste, Ngungu, Kinzonzi, Kividi, Doualani, Luila, Sonabata, Luzumu, Matadi, Ngoma, Ilwa, Inana, Kisantu, Luvemba, Kikwanga, Kingusi, Kaila, Kinzongo, Kiliongo, Kinzawe, Kitumba, Vitamini, Kimbala, Kinganga, Kitwengi, Masangambila, Betoko, Site Mama Mobutu, Kimwenza, Kasai, Kayemba, Matadi Kibala.
awande totie point na King Mago ya mokona lelo wapi équipe rédactionnelle mobimba ya King Mago bazalaki wana pona kosala bilo kitoko ezwaki participation ya chef édition Héritier Kanou na sima caméra tozaki na Raïs Moussa bongo kuna na montage Dieu merci mundele papa na Jason Naninel ayebana papa na Dasa Nyo mabengo Vini Fax Jérôme Bouy bazalaki wana pona kosala bilo musala kitoko bozo biso na banda kuboye kala ndenge na lobaka nanga mingi Kotoyo Bokonzi Kotoyo Victoire biso na kati todondwa King Mago yo bu